Allez, musique. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'un mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Pose une question comme ça, cela veut tout simplement dire que les parents n'aiment pas trop que les enfants se marient avec les autres tribus ou alors les autres nationalités. Mais c'est une question pour dire que quand on laisse les enfants partir avec d'autres nationalités, ça veut dire qu'il y a un certain problème. Il y a parfois quand on se rencontre dans les deuils, quand on se rencontre dans les milieux, dans les bars, dans les ngandas, au cours d'une fête par exemple, au cours d'un matanga, au cours d'un deuil, on parle avec les mamans, avec les papas, entre papa et maman. Mais quand on parle papa et maman, il y a aussi les pasteurs qui sont là, qui viennent avec leur façon de faire en tant que religieux, qui nous disent des histoires, qui nous donnent aussi leur pensée par rapport à ça. Voilà. Mais ce n'est pas du tout facile à résoudre vraiment ce problème. Moi, c'est Raphaël Ngoma. Raphaël Ngoma, je suis congolais aussi. J'ai des enfants aussi et que vraiment, c'est tout un problème. Nous avons tous les mêmes problèmes parce que, bon, nous, avec le métissage, parfois, c'est dur. Mais on supporte ça parce que l'enfant a déjà deux cultures. Et quand on a deux cultures, on dit parfois que l'enfant peut suivre une culture, en tout cas, aller plus de l'autre côté. Mais où est-ce qu'il y a les couples congolais qui sont seulement entre Congolais, les parents commencent à croire qu'ils ont échoué parce que les bandibous, gardons le terme bandibou, c'est-à-dire la partie asiatique, hein. Les Asiatiques, eux, c'est des gens qui ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont une culture telle que l'enfant ne se marie qu'avec la personne de sa tribu ou alors la personne de sa province, si pas la personne de son pays. Voilà. L'intégration des communautés africaines en Europe, et particulièrement celle des Congolais, soulève aujourd'hui un débat de fond sur la transmission culturelle et la pérennité de l'identité nationale à travers le mariage. Pour de nombreux parents, voir leurs enfants s'unir majoritairement à des conjoints étrangers plutôt qu'à leurs compatriotes est devenu une source de préoccupation majeure, voire donc un sentiment de perte identitaire. Voici une réflexion structurée sur les causes de ce phénomène et les tensions qu'il génère au sein des familles. L'influence de l'environnement aussi joue un grand rôle. Donc, le premier point, l'influence de l'environnement européen. L'Europe est un espace
de brassage. L'Europe est un espace de brassage pour les enfants congolais permanents. En tout cas, pour les enfants congolais nés ou ayant grandi ici, en Europe où nous sommes. L'école, l'université et le monde du travail sont les principaux lieux de sollicitation, donc socialisation plutôt. Alors, leur caractère et leurs aspirations sont naturellement façonnés par la culture européenne qui valorise donc l'individualisme et le sentiment amoureux tout à fait personnel au détriment des alliances communautaires ou stratégiques prônées par des parents. Voilà, je l'ai dit. Alors, pour ces jeunes, le choix de conjoint est perçu comme un acte de liberté individuelle et non comme une mission de préservation culturelle. Voilà. Là, la dernière phrase nous dit un peu tout. Bandeko ba bolingo mama batata oya bana ya mboka ya Congo boyeba te bana lokola bakendaka baklasi epai wana bazovivre na baklase oyo tozotanga baklase yali baklase ya Europe baklase ya bamboka oyo tovandi bazali na culture moko bazoinculke na bana mpe bayebisi bango te kopona mwasi ezali eloko moko fo ezala personnel ezali liberté ndenge awa ezalaka me na mboka toyebi ke baparents na biso bazalaki koponela bango basi. Nos parents n'ont pas eu la chance de choisir leurs hommes. Nos parents n'ont pas eu la chance de choisir leurs femmes. Mais alors, ezalaka te bazali koponela bango basi to pe mibali. Mais awa ezali liberté moko individuelle et ezali lokola mission ya c'est comme et non ezali lokola mission ya préservation culturelle te. Parce que biso so tolobi bana biso babala kaka basi ya bamboka elingi koloba te toza koloba to préserver ba mission ya eza lokola mission moko ya préservation culturelle ezali tolingi to garder culture na biso. Bandeko ba bolingo ntango tokendaka na bafete to tokendaka na bamatanga masolo eyaka oyo ezali koloba te on ne comprend pas mpona nini bana na biso bazali kobala na bikolo oyo toyebi wana toloba wana. Donc na yango ekomaka mwa pasi te bato bazala na makambo ya marke wana. Alors mpona nini makambo eza kosala mabongo? Makambo eza kosala mabongo parce que eyali ntango mosusu ndenge lokola tozali na mboka mopaya awa baculture awa bakendaka kotanga na bamboka wana na baklasse wana mpe balobaka na bango makambo oyo ezali kaka ya bango. Alors, na yango bandeko ba bolingo, est-ce que vraiment tokoka kochange yango ndenge nini? Donc wana ekomi masolo ya biso bakongolais tokutana tosolola ndenge bamama basouhaitaki na koleka likolo likolo. Je ne saurais pas donner des solutions ici mais na lobela bino mwa makambo. Na deuxième point je vais parler de la c'est quoi? C'est la confusion des liens familiaux. Un point crucial réside dans la gestion des relations sociales par les parents eux-mêmes. Dans la culture congolaise, la notion de famille est très large. Maman, boyoka makambo bien. Dans la culture congolaise, la notion de famille est très large. En diaspora, pour recréer un tissu de solidarité, les parents présentent souvent tous les compatriotes proches comme des oncles, des tantes, des cousins ou des cousines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce mécanisme, maman, je vous rappelle ce dont on avait parlé la fois passée. Ce mécanisme, bien que protecteur, crée une confusion chez l'enfant. Si tout le monde est considéré comme un membre de la famille, le bassin de partenariat, de partenaires potentiels au sein de la communauté se réduit en tout cas. Je vais expliquer mon cas après. Si tout le monde est considéré comme un membre de la famille,
le bassin de partenaires potentiels au sein de la communauté, en tout cas, ça diminue. Donc, ça se réduit drastiquement dans l'esprit, bien sûr, dans l'esprit du jeune. Le jeune qui finit par regarder ailleurs pour trouver l'amour. Et quand le jeune regarde ailleurs, ce sera chez les Nigériens. Makambango yango turubaki baba malatikali kaka na problème wana to répéter po to luka kokuta na l'émission prochainement to kosala to luka ba solution na ba problème nazo énumérer bokamata ba note oyo azali na besoin de participer à l'émission, venez tous me voir. Mon numéro sera marqué là, ils allaka pe public boyebi yango. Donc boya to solola to yeba solution ni to sala ndenge ni to ko remédier la situation wana lokwa to lakisa bana te mama a Virginie mwana na ya mwasi azali cousine na yo mama Virginie azali tante na yo. Donc ça veut tout simplement dire même soko Virginie azali na mwana mobali moya bala mwana ngo mwasi azali te mwana nga mobali soko azali pe awa akomi na âge akobala moya bala mwana Virginie po balobaki na ye déjà wana za cousine na ye. Alors makambo wana est-ce qu'il faut totika yango to continuer na yango? Comment faut-il changer? Comment faut-il présenter la famille dans la communauté congolaise? Donc ça ce sont des points que nous allons parler des points dont nous avons parlé dans la communauté pour pouvoir essayer de changer ce qui se passe chez nous. Donc voilà. Allez, au troisième point, le paradoxe de l'éducation. Il existe souvent un décalage entre l'éducation reçue et les attentes matrimoniales. Les parents poussent leurs enfants à réussir dans le système occidental, à s'intégrer et à viser l'excellence. Pourtant, au moment du mariage, pourtant, ils souhaitent un retour brutal aux sources, à la source, voilà. Voilà. Bon, je vais expliquer à la fin. Bon, je peux toujours parler. Ba maman, tozalaka soki totindi bana na classe, tozolobana bango le paradoxe de l'éducation yango wana. Tozolobana bango bolanda classe, botanga mingi, bozala bato minene. Awa soki otangi classe okokoma moto monene, tozobakenda université. Sala cours boye, zala ingénieur, zala docteur, zala administrateur, kenda boye, sala boye. Mais tozotinda bango na éducation oya awa, mais soki ekomi na makambo etali mariage, toyi tolobana mwana ke tika makambo ya mindele yaka na kobala ndeko na yo te. Yaka kobala moto na yo. Pourtant, au moment du mariage, il souhaite un retour brutal aux sources, à la source. Donc, tozoluka tozonga na ba source na biso, alors que totina bango batanga classe oyo ezali ya bapaya. Na classe ya bapaya balaksa bango nini? Moninga bovandi ne na classe soko olingi ye loba na ye ki olingi ye kenda kopesa kosona baparent. Na libanda ya classe okomona nini baza kose bekote kaka sans crainte. Amesani na culture wana. Soko aye pa mwana congolaise oyo akendaka classe tant mosusu makambo eza nde bongo te. Alors, ce grand écart culturel donc est difficile à négocier pour les enfants qui ont donc adopté les codes plutôt de la société dans laquelle ils évoluent au quotidien. La société dans laquelle les enfants évoluent au quotidien, c'est quelle société? C'est la société européenne. C'est-à-dire, bana baza kokola na mindele, baza kolanda, mindele ba kolombo ka baleki ebele. Na yebisaki bino. Ba kolombo ka baleki ebele, yango wana tokomi bana bazokola na makambo oyo ezalaka awa, pe baza kolanda pe komekola makambo ezalaka awa. Alors, bongo biso siko tokosala ni po tozongisa bona makambo ya biso. Boluka solution pe boya komona ngai tosala tokende na grand studio po tosolola. Na bino bino ata ba maman bozali 5 6 ne manquez pas de venir m'en parler. La volonté d'une préférence nationale aussi. De nombreuses familles congolaises aspirent à ce que leurs enfants se marient entre eux d'abord, pour garantir la transmission de la langue lingala, Kikongo, Swahili, etc.
des valeurs et des coutumes. Voilà. Donc, l'idée n'est pas forcément de rejeter l'autre. Voilà. L'idée, c'est pas seulement de rejeter l'autre, mais de s'assurer que le socle reste donc congolais avant de s'ouvrir à l'extérieur. Tikala kati na mboka s'ouvrir na komifungula na bato ya bapaya te. Alors, c'est le souhait de voir une lignée qui leur ressemble, capable de comprendre le non-dit et la profondeur des traditions ancestrales sans avoir besoin de traduction ou d'éducation croissante. Tango bana basi bazokola na culture oyo ya bamboka poto biso siko tozoluka tozongisa bango na culture na biso alors que bazovivre na culture ya awa sikoyo ezalaka mwa pasi parce que bana bakomi kolinga baninga na bango mpo bango na bango bazokola na culture moko. Et c'est là le problème. Toujours on posera la question, que faire alors? En conclusion, le mariage des enfants congolais en Europe est au carrefour de plusieurs réalités, une intégration non réussie qui dilue parfois les racines. Alors, une structure familiale parfois trop inclusive qui limite les choix internes et de désirs légitimes des parents de ne pas donc voir leur culture s'éteindre en d'autres, donc en terres tout à fait étrangères. Voilà le problème que nous avons, c'est ça. Et pensez-vous que l'organisation d'événements communautaires spécifiquement dédiés à la jeunesse pourrait donc aider à recréer ces liens de proximité? Voilà. Donc, est-ce que le problème yango to résoudre yango ndenge nini? Parce que tozali koluka te bana na biso babala kaka bato ya biso. Mais est-ce que tozali la solution mpona ndenge ya kosalela yango? Naokaki bamama mosusu babiki banigéria kutu balakisaka bana na bango kotanga bamathématique na monoko ya mboka na bango. Mais biso tolobaka mangala mwana avandi azoyoka nde azoyekola lingala. Mais mingi baparents peut-être na congolais bacongolais namonaka mama aza na anglais moke azoloba na mwana mingi na lingala yango na mwana azokapte. Donc totransmetaka culture na biso par la langue par exemple, mais na kozanga na biso ya koyeba monoko ya bapaya nde yango wana tozotransmettre lingala. Mais aussi to remarquer ndenge bino moko bamama bolobaki que nos enfants commencent de plus en plus à chercher à comprendre le lingala. Bana na biso bazali koloba napesaki bino exemple ya oyo nga nayebi que epai na ngai j'ai une fille métisse qui est née ici en Europe abotamaki na Belgique ayaki na mboka Angleterre na âge à 4 ans et demi, mais cette fille-là, elle ne parle pas un mot de lingala, mais elle connaît, tu peux lui parler en lingala, tous les mots à Golobanayo, réponse na kozala kaka en anglais, réponse na kozala kaka en français, parce qu'elle a gardé en français, parce que maman na ye, esika bavandi alobaka lopoto. Voilà. Donc, il y a moyen de rééduquer nos enfants par le lingala, mais c'est difficile de leur faire partir de la culture oyo bango bazovivre na yango. Tolobaki makambo ya biloko ya kolia. Mwana akoli na Kinshasa tina ba âge ba 8, 9, 10 ans. Mais tango akomi na poto aboyi kolia fufu oyo bama koko abane kolesa na maboko. Et c'est tout un problème. Parce que le changement de culture ne lui permet pas de manger encore le fufu qu'on mange à la main. Balakisi ete baliaka na fourchette biloko baliaka na fufu na maboko ezali malamu te. On lui a montré autre chose. Il commence à suivre oyo balakisi na classe. Parce que na école primaire oyo ya koti ezali na ba âge wana ba 10 ans 11 ans ayebi te baliaka na lutu baliaka na kanya mais kolesa na maboko alingi yango lisu te pe eloko bolesaka na maboko kati na cerveau na ye ekomi lokola biloko ya mabe na yango tokosala nini mpona likambo wana. Alors le grand problème ezali biso tobaki makambo ya mariage pe na masolo na biso tokotaki na makambo ya kindoki. Kindoki, est-ce que kindoki ezalaka? Wana yali masolo ekoya na émission prochaine. D'ailleurs,
bomonaki tovandaki na bato na nzambe mibale tobengaka bango bato na nzambe. Ça veut tout simplement dire que moto azali religieux balobaka na ye moto na nzambe. Bon, ngai mpe motuna natunaki na bibolakisa ngai mosali na nzambe oyo boyebi te nzambe nde apona ye, parce que ndenge nini nzambe aponaka bato ezalaka mwa pasi. Les amis pasteurs bayaya to mpe baleki ne m'en tenez pas rigueur. Ezali raisonnement ya masolo tozalaki baninga na bino bato na nzambe bazalaki wana yango nde masolo yango tobandaki kosolola, mais ezokoma lokola débat moko boye fo tomema yango na télévision pour que tosolola mpo toyeba. Me nga na introduire kaka nasali introduction mpona kolakisa bino masolo nini tosololaki na bayebanso bazalaki na esika wana nde nalobaki tokutanaka na bamatanga baide ezalaka 1000 idées 1000 cerveaux. 1000 cerveaux 1000 idées. Moto na moto ayaka azali na makanisi na ye, me na yango po ete tokoka koyeba eloko nini tokoka kosala esengeli te tokutana tosolola. Batata bamama bandeko Virginie, mama Solange, Shorabula, bamama mosusu bazalaki wana yebi kombo te. En tout cas tozali na posa ya koyeba kosolola pour que toyeba ndenge nini tokoka kosalisa bana na biso. Lelo ezalaki kaka introduction ya mwa sujet wana ya mariage. Masolo ya kindoki tokotala yango lobi. Est-ce que la sorcellerie existe? Nous les Africains nous disons oui. Mais moko ya basali na nzambe alobi te kindoki ezalaka kaka na bato baindo ezalaka na mindele te. Ngai nalobaki na ye te kindoki ezali utilisé ezali pratiqué na mikili ya poto kobanda antiquité. Antiquité ezali lelo te antiquité ali kala kala nde tobengaka antiquité. Donc automatiquement le débat a commencé à changer de sens jusqu'à ce que un des gens ya bato na nzambe bamonaki neti ke en tout cas ye pena fo azonga so atanga bible malamu bato bazalaki wana bayebi moto na koloba. Quand on a parlé de la sorcellerie moko mpe ya basali na nzambe abi awa mpe tovandi ya bandoki bazali awa, mais kaka ntango balobaka olobi ke bandoki bazali awa na place wana moto akobanga moninga azalaka te, il faut tanga yo ozali ndoki. Mais soki otangi moto ndoki opesa preuve ndenge nini? Kindoki ezalaka na preuve te. Kaka bango basali na nzambe nde bapretendaka koyeba te moto azali ndoki. To mpe moto oyo azali ndoki soki aza na famille na ye wana bayebi ke moto wana aza ndoki, c'est-à-dire bayebi makambo bamona na famille na bango. Mais yo oza moto ya famille na te omoni ndoki ndenge nini? Petit frère keba na maloba. Bon, eza nango kaka masolo ya nganda nde tolobaka tana bi keba na bisi eza pona maloba na kebisi moto te na kebisi nde maloba oyo ebimaka. Esika bato bazali ebele maloba ebimaka lere moko esalaka biso mwa pasi. Mais pasi te mais toloba moto mosusu azali concerné akozala gêné. Donc mais moto moko mpe akoloba ke bazoloba wana masolo wana tokoya na yango ntango tokoexpliquer ce que c'est que la sorcellerie. Patata bama bandeko, je vous aime tous, mais en tout cas comme je vous ai dit au début, moi c'est Raphaël Ngoma, c'est le présentateur de la chaîne YouTube Rango TV. En tout cas nasenga kanabino eloko moko très important. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Kotika kamuninga na yo azala na pasi teke babone bazai moke. Abonnez-vous pe mbarasima otini pe la petite clochette pour que soki tobimisi eloko to tobimisi vidéo omonaka yango na bopete. Masolo ya boui nulle part ailleurs. Je dis et je vous remercie. Au revoir.
bato na débat autotune, ce sont des sorciers. Donc bata bato balingi na bango kosala bato mabe. Biso za ingénieur de son, lelo na monde lelo, chanter à 50 te to tcharango. So moni mudazo continuer au discuter, azo doira di autotune et contact et continuer. C'est méchant, c'est méchant. Biso bato sala boulona na bengi pena modoko Dieu me voit. So na okosa lelo na la mukate lobina kufa. D'accord. Vieux Lucien Azaki wana, mundele wana acho. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raph Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle, on sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés. Un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie